Viate ya kibango, baboya kikoyoka, balinga kilo yenge, sekola mama sanga, bilobalo babatikate, kala lelo babina ye, lokute koma laisser passer maya babakouke, lokuta batikate, tala ndenge bakoma kikolela, ya bela ya bela Est-ce qu'on m'a dit qu'il peut il faut féliciter ça. Après ça, qui est à fatigue, pas top. après ça, c'est à Genève. C'est voilà, c'est dans une ambiance, vraiment, les anniversaire, il y a tonton Mondi, parce que tu as comme une étape à gâteau, tu souffles. J'aime yambe yore logo. Tangala libama. Yore logo, tangala sisa lo yembo. Yola et pour la paix, c'est les famille. Comment on va game famille. Les qui en famille. On va c'est j'ai maman il belle à ça tiens à bon ma relation il y a un problème ni na na mona ba ah ben babeta qui est pandi j'ai mobela voilà na bete pandi ngalingo sisa la ah tonton ziba tag fonga babeta ngamba c'est que ça yaka yoka yeba sala lo yebo toi ni personne là là déjà vraiment la maman chérie à moi aussi la maman chérie à moi aussi en tout cas merci pour l'accueil on a le baquet famille libota to zaraba vrai to moni bien famille libota baye awa ba matisi maman na pano to moni famille libota baye ba pesi maman matériel pour améliorer ko sala lisusu musala makasi améliorer pendant ko sala musala ba matos ba pesa ki ya sir original to moni ba maman famille libota nde ba yambiye lisusu na kati ya Paris en tout cas famille libota bravo biso tozana ba fan révolté te tozana ba fan ya sir si ya biso moko to kabola ba on a mututé merci beaucoup avec na boko Alex Belleville quand yaza école Belleville aza école Belleville atangisaka scénario na casting mbala moko Belleville nenga zana te atangisaka théorie na pratique mbala moko na ebité nga na yebi nanga Alex nulle part. Là, faut qu'on dise la vérité. Nayebi Alex nulle part. Namoni Alex kaka na famille Libota. Nayebi Siana nulle part. Namoni Siana na famille Libota. Getty nulle part. Namoni eka na famille Libota. Yango tolo ba Maria wana tu. Ba Maria, ba Nio, ba Junior, ba Tegra. To mona bango nulle part. Ba Prince Lay wana. To yeko mona bango na famille Libota na Bel Air télévision. Belleville quand yaza école. Photo bête là qui Belleville a autant comment c'est possible moi soyo a koma boy d'abord Belleville a moi mbalite a moi na moi si biso bana basi tozana boki pasio ebele ko le kamibal mobala ko la mukana tongo a sokoli o saleli ete ameli ake musala journée mobimba olexaka na musala moko mais biso basi tozana combien de misala par jour pombanda ko Pangusa, Kipe Bana, Kende Wenje, Lamba, Papa Bilamba servi, bon, il s'en met tout ça la boy. Biso basi tozana tellement misale belé, mais Belleville misala wana nyonso, na ya ndako, na ya libanda, na ya bureau, nyonso sangisa ngwa salango à la fois. Ah non. Tu as bon peut-être ma bon côté. Lima. Parce que bango kuna ba umi sarate. So que ça vraiment vrai que Linda tonga kasila, mais ba voice c'est bimakala. En tout cas. Mais ba voice c'est bimakala balomi que voice wana ezaka na maboko ya sila. C'est que sila mtaise bango que nazana voice oh Linda tongi ngai. Moi na pesa bino ezate mais na transférer message kana munoko ou comment. Bon lelo o ndenge a lire ba OK na Linda.
soki linda pe mutu ebaluki alobi aya awa aloba makambo linda oyoka soni te mutu oyoka soni et mutu azofinga ye makasi eza tendresse akofinga ye parce que eza zuwa wana mama Bellevie force ya comédie na Congo eza mama Bellevie voilà photo loba siko ba vérité parce que ko bomba pe ba makambo mususu e sa mabe voilà force ya Congo lelo na force ya comédie pardon na Congo eza madame Bellevie Moura Nathalie émission na ye so na lobi ke Nathalie te na cause total anaka penza yam sa lobaki boy omona Moura ya gola nani Zuma libandi baleki na émission ba yo répondre yam c'est parce que total anaka Moura lobi lomo eza très capital peut-être ya kanisi alobi na ndenga licholi achola balinda njoka ta lobi lomo eza très capital Moura lobi nini soki ba cheyo na miniature c'est koza makambo otala maka soki mutu atali na vidéo te atali ka miniature ba chelo ngya mutu boye total na kati mutu wana kuna osani yango na yeko comprendre lobi boyeba na bino ke madame Bellevie azaka makambo me boya ka bobo finga merci parce que miniature na bino titre na bino komba Bellevie sala anini ezanga raté sko linda azaba valeur ebele na SB linda yebisanga na bana basi nyonso ba joana na SB nana leka ka linda na valeur na SB azate lelo ngana kozala étonné ngana kozala étonné mwana mwasi moko te biso linda za na famille bota te to yo défendre ka ba valeur na ye en fait ti sikoyo tinde ba ofinga fo ba yo kasoni tinde ba ofinga linda sali ata sortie médiatique moko te ngana longwe SB ebi makana moko na OK non na balobe lo côté linda lobe lo te gatibi pa lobe lo bango bazo ofinga bango pona ni balobe lo te so balobaki yango na privé balinga ba bomba ba garda ngo pona bango linda na gatibi ba ye na sortie médiatique moko te ke to longwe SB c'est que ça si la muta benga ki ba communicateur na ina ba communicatrice ke bana wana mi bale ba sali nini ba longwe mais ça na sensité et na sensité parce que au moins ma finga côté na bango ezatana ezanango elo mo ya sikate to yeba bango da na identité wana lelo ba kumisa linda ba kumisa pardon Michou kota uta amankadi na respecté makasi amankadi na respect lelo ba protéger Michou pour linda akei lobby ce qui Michou akei a manqué si la respecter point d'interrogation. Yeza na impoli amaka mama dina point d'interrogation parce que bo pousser linda aya olobate na monaki ya gola lobi elomoke linda yo ndengo zano oza ingrate yo ndengo zano kokoloba mabe ya sila te pour lelo soko zaki occasion ya ko voyager eza grâce ya sila te eza grâce ya musala ya linda parce que so ezaki billet so ata sombele billet apesa visa asombele billet ou pas eza grâce ya sila te eza grâce ya musala ya linda parce que so ezaki grâce ya sila alingo tinda linda te alingo kena bandeko na ye photo loba ba vérité to vivre na société atinde linda Paris to yebite so bakendaka Côte d'Ivoire soki wapi to yebite soki linda kendaka na sila voyage parce que linda on mérité par rapport ya musala na ye so que si la mema qui est carrément maye alingo mema linda talingo bima membre ya famille na ye alingo mema membre ya famille na ye alors muto azaki wana abakisaki azwana nuta que ça chirurgie ya makolo et comme tout droit et longo makolo la girafe Pamela et comme tout droit parce que bino ba défaut na bino bomona te oya omona ka ba défaut ya bato lelo bo Gatsby alongwe SB akomina dikosi yango ba fingi est-ce que bango ba mitali bakolo X ba mitali makolo X na R oyo face à sa chirurgie ba zube ama bende ba kotise likolo comme tout droit ya mbale telema parce que yeso ka telema aza girafe boy ala ta costume Gatsby ala ta costume ba kanga bango photo ba pona nani totika sambla ko Gatsby ayaki SB éternellement te ayaki kosala musala monike asuki wana la vie continue de la fraternité to monaki Belgique akendaki liboso akendaki clôture ya mois de la femme ba voyage ya sila nyonso osala bit nango ezanini ona ni boko koma mutema mabeti na niveau bo troubler vie ya sila bo troubler moral na ye oye bal soutenir na koko sala na minute yo na ebite sila na kocha ye place nini
Soki a voyagé, Moussa le Koufi. Soki a voyagé, Moussa le Koufi. Na minute au place ya sila na théâtre na oye bate za wapi. Olebo zala na mams, o umeli. Biso to na posa ba film to yebeli na identité o mais bango ba se basé pour ba finga linda na Voilà, tout plaisir est partagé. Vraiment, vous êtes nombreux. Yakota la biso, boyambara biso na banda kuna bino, to yaka vraiment sans audience. To bête rapporte et puis bo formula boyambara biso vraiment na limé mianyo surtout. En tout cas, nzambalo la bate la bino, après Sabino encore grâce bolingo, après Sabino encore sous souffle de vie. Yakota la biso di sous parce que grâce na bino de biso toza, ce qui bino botali biso te, biso pe to rozala te. En tout cas, merci à toi Poutine de l'écriture, Belle-Vie Télévision, Maman Morote, Maman Rai Goshi, et pas yoapi aro sala ba séjour na ye na mboka ya France. En tout cas vraiment, ma bon séjour à toi Maman Belle-Vie, nzambalo la pambola yo, nzambalo la batelo. Na eloko nyonso akolia ya komela place akolala elamba kolata en tout cas ko sala biso bien ceux qui to moni tous ba retour non na kata Kinshasa. Merci à toi Maman Ewin et pourquoi pas Maman Sakina. Et merci à toi la maman chérie à moi aussi. Merci à maman José Lussadissou, maman Aniba Super. Merci à toi maman Mamita Dina, maman Gina Mabiala. Merci à papa Alengui. Merci beaucoup à papa Godard Eliko. Vraiment, merci à toi Dongole Sanzamba Versa. C'est Odette Lessa, maman la Leslie. Merci à mes filles Lessa, Moté Maya Papi, Niki Lessa. Merci à Irène Kialouta, Moté Marie-Charles. Merci à Nadine Kialouta, Jocelyne Kialouta, Karine Izanga, Patricia Branco. Agent César Moko, Adage Olubanja de Turquie Luanda. Et Turquie Paris et Païwa Rose Mengazawana. Vraiment, merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Bibi Chimousouamba, Bibi Chimousouamba, il poupa de décoration. Yom tana posa ba décoration ya kafu okozwango vraiment et pas Bibi Chimousouamba. Émission o bokozwango na ba chaîne na biso mibale bokozwango na Kilelo Faustin Motivi et puis na moi na suka ya famille Libota. Vraiment na plateau je ne suis pas seule, bon moi déjà na attaque nenge Pamela Matondo, tata moi si ya famille Libota, maman leka famille Libota, Koka famille Libota, nyonso ya famille Libota, moi na suka famille Libota, nyonso ya famille Libota ezaraka biso vraiment. Et quant à moi je dis déjà bonjour à Pamela. Bonjour Bianca Zanga, bonjour Nabatu nyonso o bazota la biso, famille Libota oye, famille Libota toujours en avant, famille Libota to la kisa bango to les kaba, on est belé mingi to consommer kaba film parce que biso force na biso za ba film. So bo moni biso na bilili Libota to ko défendre kaba valeur o eza pas maman Belle-Vie, eza ba film na ye. C'est bien moi votre humble servante, Pam Simatondo autrement dire la star maman le qui est famille Libota, la fille qui dérange, défenseur ya Sir ya Belle-Vie Kandila patrona, qui est Poutine de l'écriture, tabita ba comédienne était à en tout cas bon séjour na maman na kati ya France na kati ya Belgique maman osala oben musala maman zokende oben musala maman ba trace na ye partout azokende ezotikala elembo ezotikala donc empreinte ya maman partout o azoniata empreinte ezotika en tout cas merci beaucoup na ba maman famille Libota mobimba maman Germaine pardon maman Germaine maman Gina Mabiala la maman chérie en tout cas au mona kei ba maman na ba yambi la maman chérie à moi aussi la maman chérie à moi aussi en tout cas
merci pour na ke on a lobake famille libota tozaka ba vrai to moni pe famille libota baye awa ba matisi maman na pano to moni famille libota baye ba pesi maman matériel pour améliorer ko sala lisusu musala makasi améliorer pe ko sala musala na ba matos ba pesa ki ya ya original to moni ba maman famille libota nde ba yambiye lisusu na kati ya Paris en tout cas famille libota bravo biso tozana ba fan révolté te tozana ba fan ya sirsir si ya biso moko to kabola ba ona mutute merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi papa Samukunku le nécessaire maman Germaine maman Blandine Panzu la maman chérie à moi si maman Gina Mabiala merci beaucoup Bianca Zanga ba question yo ba réponse yanga vraiment ba question yanga et puis biano vraiment yo tozoko ba kaka Pamela to moni mon enfant est aussi là et maman comme sous film na biso na titre idoko maman robuka biso mingi aobuka biso mingi Enoch Luzolo vraiment titre film eza nini maman robuka biso mingi voilà indécrottable voilà, vraiment film titre film biso yanga botande to sala ba exercice pour la mémoriser titre indécrottable yango wana matita film na biso en tout cas bravo Pamela to d'abord un mot d'abord dans le film et puis aussi là mon enfant tant yo tala qui fait un moment qui on dengue voilà merci beaucoup na Poutine de l'écriture na lobaya aza Poutine aza valeur ajoutée film eleki kitoko en tout cas ngami na opesa bravo na Maman Étoile na opesa bravo na maman biso Marie-Hélène ba incarner ba rôle na bango bon toko juger bango te na film ndenge eleki bango bazo éduquer biso masse bazo lakisa biso makambo to vivre na société eza juste rôle o ba pesa ki bango en tout cas félicitations na Siana a incarner rôle lokola za infirmière ya solo Naomi Ngolela lokola za docteur ya solo Junior Lusaulu Vini en tout cas ba incarner ba rôle na bango kitoko sko muto yo a dépasser na mayele na ngana ba sentiment na nga eza Alex en tout cas Alex bravo wow belle vie quand on a ba surprise hein Belvique quand il pense à la surprise, t'as la rôle ba pesa Alex, t'as la nenga incarner rôle, te famille bota. Oui, tu charge à film avec na beaucoup Alex. Na beaucoup Alex, Belvique quand il y a école. Belvique a école, Belvique attend que ça scénario na casting balamoko. Belvique nenga zana te attend que ça théorie na pratique balamoko. Na ebité nga na yebi nanga Alex nulle part. Là, faut qu'on dise la vérité. Na yebi Alex nulle part. Na moni Alex kaka na famille Libota. Na yebi Siana nulle part. Na moni Siana na famille Libota. Getty nulle part. Na moni eka na famille Libota. Yango toloba ke. Ba Maria wana tu. Ba Maria, ba Nio, ba Junior, ba Tegra. To mona bango nulle part. Ba Prince Lay wana. To yeko mona bango na famille Libota na Bel Air télévision. Belle vie quand il y a une école. Faut te mettre là qui belle vie a autant dit ça na pratique na théorie à la fois. En tout cas Alex félicitations. Lobi na commenter là qui on a TikTok na yo. Félicitations ma chérie, ma sœur. Oyebi ko jouer. O la ki si biso penza que oui awa penza na famille Libota na mérité té. Tika na pesa makambo. Alex a pesi makambo hein siko tala place na moni mama Belvie a mayele makasi azui Naomi Ngolela azui na Alex a toute sensi bango ba mapasa elongi ndenge moko tayi ndenge moko po ndenge moko wow makambo boye fo sala makana na famille Libota donc na ane sengo oyebi banda na crime de la noblesse ba film nyonso misato mama Belvie otika biso awa Belvie kandi écriture en nzamba pesa ya lolenge nini boye batu ba trouble mi tout ndeni lelo boye batu ba kozana rage ndenge parce que tant ba vandi ba mita ba lobi comment c'est possible moi soyo a koma boye d'abord belle vie à moi mbalite a moi na moi si biso bana basi tozana boki pasio ebele ko leka mibali mobala kokola mukana tongo asokoli osaleli ete ameli ake musala journée mobimba olekisaka na musala moko mais biso basi tozana combien de misala par jour kombanda ko pangosa kipe bana kende wenje lamba papa ye sokola bilamba servi bongisa mbe tosala boy biso basi tozana tellement misala ebele mais Belvie na misala wana nyonso na ya ndako na ya libanda na ya bureau nyonso asangisa yango asala yango à la fois
Ah non. Tu as bon côté na bon côté. On a nini toujours se baser na bêtise. Tout y a tout encourager ba valeur en fait. Tout encourager ba valenga à un moment ça fait très mal et chokakanga isala nga pasi muto se poumoner azala muto se poumoner pour comédie congolaise et la muka etelema. Voilà. Mais mutu wana ka ye wana bokoma ko dénigrer ka ye wana bokomisa ye papier hygiénique ka ye wana bokomisa ye donc na yebité na kokoloba ngona terme nini mundenge bokomisa Belleville Kandila patrona. Ce qu'on dit, c'est que bobo kanisi ke nzamba o kitisa ento ate nzamba o matisa yi bino bo kanisa ke bo me ma Belleville na distraction Belleville ndi a okumba bino na distraction Belleville akenda ki va nani akenda ki dîner de la fraternité akana ki Belgique non lelo azawa na Paris ba yambi ye defo na Paris pona nini oya lonaki yango abuka lelo. Voilà Pamela Matondo oya bukaki yango oya lonaki plutôt yango azobuka lelo vraiment ekotala lelo ba sortie médiatique nyonso ezobima ba sortie médiatique nyonso bato bazolo ba propos ya mama Belleville. Mais bité ko répondre ndeni to moni lelo awa Linda na Gatsby ba longo SB mais kilo wana nyonso tout mutazo porter garant wana mama Belleville. Force ya comédie na Congo eza mama Belleville. Voilà. Photo loba siko ba vérité parce que ko bomba pe ba makamu mususu e sa mabe. Voilà. Force ya Congo lelo na force ya comédie pardon na Congo eza madame Belleville. Moura Nathalie émission na ye. So na lobi ke Nathalie te na poste total anaka. Total anaka penza yam sa loba ki boy. Omona Moura ya gola nani Zuma libandi baleki na émission ba yo répondre yam c'est parce que total anaka. Total anaka. Moura lobi lomo eza très capital peut-être ya kanisi a lobi na ndenga licholi a chola balinda njoka ta lobi lomo eza très capital. Moura lobi lomo ka lobi nini soki ba cheyo na miniature c'est koza makambo. Otala maka soki mutu atali na vidéo te atali ka miniature ba che longia mutu boy. Total na na kati mutu wana kuna osanini. Yango na yeko comprendre lobi boyeba na bino ke madame Belleville azaka makambo me boya ka bobo finga. Merci. Parce que miniature na bino, titre na bino, combat Belleville sala anini ezanga raté. Sko Linda azaba valeur ebele na SB. Linda yebisanga na bana basi nyonso ba joana na SB. Nana leka ka Linda na valeur na SB. Azate. Lelo ngana kozala étonné. Ngana kozala étonné. Moi na mwasi moko te biso Linda za na famille bota te. Toyo défendre ka ba valeur na ye. En fait ti sikoyo tinde ba ofinga fo ba yo kasoni. Tinde ba ofinga Linda sali ata sortie médiatique moko te. Onga na longwe SB. Ebi makana moko na. OK, non ba lobe lo côté. Linda lobe lo te Gatsby pa lobe lo. Mais bango bazo ofinga bango pona ni. Ba lobe lo te so ba loba ki yango na privé. Ba linga ba bomba ba garda ngo pona bango. Linda na Gatsby ba ye na sortie médiatique moko te ke to longwe SB. C'est que ça si la muta benga ki ba communicateur na ina ba communicatrice ke bana wana mi bale ba sali nini ba longwe. Mais ça na sensité. Et na sensité. De Linda bana ko contribuer trop na SB wana. Ezana mwana mwasi moko te na famille na nani na SB ba kotanga liboso ya Linda. Azalaki te. Linda azalaki numéro 1 na ba fille, na ba garçon ezalaki nani Gatsby. Na lobi bongo pourquoi? Moura lobi bato bakoko regretter bango sorti bato bakoko de réclamer que bacha bango na miniature eza président Omari eza président na biso Pierron Dombasi eza ba wana nyonso baza ba invité loko abiso ba président d'Acosta ba mama Milo ba mama ni ba Leya Ndaya o ba vini bango nyonso baza ba invité ya famille bota ba ko leka na bango me ba Maria ba Siana ba Geti Balex baza ba fouille ya Belleville ya famille Libota. Voilà, bien parlé. Ndenge balinda bazalaki. Malgré balinda ba yaye mtalakisa bango théâtre te. Mais bato ba simbaka SB eza Linda na Gatsby. OK. Bien parlé. Mais le longa naza étonné ba lobaka ba préférer Michou que Linda bande ko ngali. Bande ko nanga to tika samblako. Bakiti si pa Linda wana bakiti Michou ba poni Michou ayebi ko jouer ko leka Linda po ani so bolingi bo baby sa réputation mutu soto bolingi bo finga ebo kina ba makambo bo ezanga tina. Voilà. Entre Linda et Michou ya pas match. Linda leki banda lelo ti mukolo Jésus oya. OK, bien parlé, merci. Banda lelo ti mukolo Jésus oya parce que ata si la ye moko ayebi ke rolo ya tande Linda longwe so na pesi yango Michou e ko simba te. E simba te. Michou azana Michou est joué à Michou, barola Michou et que nande mo kana ya sila pe.
Baba linga kota loyenge. Ah baza mécano hein. Mécano trop. Okay, Siko Linda na scène azaka douce lokwa Luna. Ah bon? Ah oui. Oh Linda. On est Linda. Azaka trop douce. On a défaut hein. A kotika bango na défaut parce que ban tête ya SB eza bango. Bango voilà. Tinde ba oleka ba finga Linda, bien sûr bo finga Linda. Est-ce que oyo si la on mérité na mutema o souffrir pour na bana mitu wana mibale bango bayebi et ko vanda pe ko tala Linda boyanso bi ke Linda mwana malamu hein. Oui. On a bana misusu na makambo belé pour Linda va na SB asali ba 4 à 5 ans. Makambo belé Linda yebi lelo na ba sortie médiatique nde tozo mona bato bazo finga ye, bato bazo critiquer, bato bazo loba makambo mabe concernant Linda. Lelo soki Linda na pas lobi asilika aloba Pamela. au moins na minute yango na lobby Linda totikali ko mona vidéo o asali sortie médiatique te ngai lobby na zongi na TikTok ya Linda na tali vidéo na ye o alobaki ngai aucun jour na kotika Linda lobé lo moko lobi ke aucun jour na otika lo finga mama Sila pe ceux qui na manqué respect lelo même famille nanga ba sepela na ngai te alors tant ba olobaki bazana ba voice o Linda atonga kisila to na posa ebima parce que bango kuna ba umi sarate so que ça vraiment vrai que Linda tonga kasila mais ba voice ebima kala en tout cas mais ba voice ebima kala balomi ke voice wana ezaka na maboko ya Sila c'est que Sila mtaise bango ke nazana voice o Linda tongi ngai moi na pesa bino ezate mais na transférer message kana munoko ou comment po lelo o ndenge a lire ba ok na Linda soki Linda pe mutu e baluki alobi aya awa aloba makambu Linda oyoka sonte mutu oyoka sonte et mutu azo finga e makasi eza tendresse ako finga e parce que eza zuwa parce que au moins ma finga côté na bango ezata na eza nango elo mo ya sikate to yeba bango da na identité wana lelo o ba kumisa Linda ba kumisa pardon Michou kota uta a mankadi na respecté makasi a mankadi na respect lelo o ba protéger Michou pour Linda akei lobby ce qui Michou akei a manqué si la respecté point d'interrogation yeza na impoli amaka mama dina point d'interrogation parce que bo pousser Linda aya olobate na monaki ya gola lobby elomoke Linda yo ndengo zano oza ingrate yo ndengo zano kokoloba mabe ya Sila te pour lelo soko ozaki occasion ya ko voyager eza grâce ya Sila eza grâce ya Sila te eza grâce ya musala ya Linda eza grâce ya musala ya Linda parce que so ezaki billet so ata sombele billet après que visa a sombele billet ou pas eza grâce ya Sila te eza grâce ya musala ya Linda parce que soki ezaki grâce ya Sila alingo tinda Linda te alingo kena bandeko na ye faut to loba ba vérité to vivre na société atinde Linda Paris to yebite so bakendaka Côte d'Ivoire soki wap to yebite soki Linda kendaka na Sila voyage parce que Linda on mérité par rapport ya musala na ye so là que Sila mema ki ekara mema ye alingo mema Linda talingo bima membre ya famille na ye alingo mema membre ya famille na ye alors mutu azaki wana abakisaki implice na ye na place wana oyo bino bolingi bo payer Linda isa yango yo muhalobi bako regretter Gatbi pour anini Gatbi atiki empreinte nini na SB première to solo ngo no pembe vraiment OK to ke nango vraiment ya solo baba meloman ba olanda biso e kozwa Gatbi to tsa ba mibali kozwa Gatbi koza vraiment na mura baza siete moko baza ndenge moko to ndenge nini te wana pa banda lelo ti lobi to koko comparer bango te Gatbi beau garçon Gatbi taille S Gatbi très intelligente na école primaire na secondaire atanga na malula ngai bana na biso nyonso batanga na malula na yebi force ya malula d'abord na transport na yebi force ya malula na mbongo et minerval na yebi force ya malula bana batanga na malula bana mayele ya façon nini nga petit sœur nanga adi kayolo na minito na Canada abana zwa 99% na malula baza combien d'élèves baza na malula baza ba très intelligente mais bana zwa 99% tina 5e des humanités azwa 99% aza premier ya école mobimba azwa ba point koleka école mobimba Gatbi atanga na malula Gatbi batemisi ebo ya lati kaka lobi na mte omona ke oyo intellectuel
Parce que sanga moura ba classer place nini. Bazwa Gatsby ala ta costume, bazwa moura ala ta costume ba pona nani. Ta yango yo tango ya finga ba Gatsby mutu boye Gatsby. La vie continue comme un atondo. Akati yote bien kasi kanga na sisa nani. Réponse yo. La vie continue pour na Gatsby. Bino mo bolobi ke absence na bango mibale na SB. Ils ont remarqué na eloko moko. Alors, c'est remarquable. Alors, c'est la force. Il y a comme ba filmer. Ah ça la ba filmer. Il y a mon autre na tisiko si la ba voyage au Kenya ça la bit ya voyage ezanine. Bit o ya voyage na ezanine parce que voyage ezala na projet. Voyage ezala na ambition. On a ambition na ngeza voyage na ke fona sala boy to moni mama Belva ke na ki Gatsby baza elo côté beaucoup plus la publicité na Gatsby aussi maintenant le romo ya muke pamela kota la lelo oyo tangu Jérémy alongwa ki awa to mona ki moto pelaki na SB ba sepelaki baza ki be mission tangu ndeko na biso mo sala ki pa mama dina na Michou tangu alongwa ki SB ezaki lelo fête na bango ezaki esengo mais comment départ ya ligne na Gatsby bazo ko supporter choc wana te donc bango bazana pona ko zora barter abatuma ya bango ba ko zwate la statue que en tout cas bébé ferme la tonton nous faire mais presque sur la matière action na chaîne nyonso ya ye merci beaucoup. Bébé, ferme la porte. Mais, Esende non, Fanda continue ma non, mon ami. Maintenant, c'est une mission pénatale. Donc, et sali, et c'est que moi, qui m'ont mis à télé, coïncider que dans la palais, par surprise, dans mon famille, Libota. Ta famille Libota? Oui. Oh yeah! L'union fait la force. Ça signifie que ça ne sert à rien. Il y a un autre vélo, mon quoi, ils ont dehors à la caméra. Ça n'a pas de bateau, ça n'a pas de Si. J'ai mis ma bongi, ça n'a pas de Rihanna Chole, bongi, ça n'a pas de en tout cas, vous devez comprendre que la famille, c'est la famille. Petit mais costaud. Ici, quand tu fais des problèmes, ils ont raté. Ngai mam na loba batu musuba kan salwa azolo ba pa boma moto na loba pona boma moto teza nature na ngai. Ouais, là je sais. J'aime pas bisika batu bazali ba divergence ezala. Si. Donc elinge sanga subia makasi. Lelo so na mona na surprise na moni so ya Jerry Cobetanx. OK. Na moni les sous Rihanna, na moni Clarisse Plasma. Na moni sous Plasma. On va appeler un plasma point. Na rappelo na moni sou maman luba ku petit na ngai lo bazo kima ngeza foza loyenge maman luba tika loyenge oyebi po nozo kima ngai ine sala nga bien somoni samigra kasi na moni samigra isenga zana adaya kitambo azali petit na ngai samigra tindelinga la tindelinga la na tongo singa viena nga na la ti somba ona bi o déjà et pour déjà moi le moment que je somba puis moi 2 bouteilles à whisky on va na papaya pe ba mena whisky donc il faut petit na et ça impossible et on va pas discuter pour na oh na robenga tadi même c'est ya batinero là moko ouais
na sale lango tadika nda mutabarike wana alikuwa bwana te na bibo le roi tina suka obumanunga te donc na liamu un jour ils en ont comme ça vous comprenez toto solo wande wa on dehors quand même on est de fan to ça nini imaginez ce qu'on est to bando kutana awe belé ce que to ala biso tout bon au moins il y a sous plaisir to si à tout kiti na piscine na moni pe pamela na bibini ça fait moi avantage yo poni kangande yo poni kangande na lobby soki asi posé donc ça va aller en direct ça va aller en direct donc tout ça va bouillir ba problème so ezali to fanda to solango yo koza o comprendre mutute ko chana on teke le roi na on comprendre ete se ka fo chana ok na on comprendre ete yepe o comprendre mati qui pouvait croire au moni mutu po biso to finga mitute au moni mutu a mutu le roi dadina rigueur non sa chaka qui pouvait croire que ba ko filmer o lia ba personne. Ils vont s'en attirer. On continue mission. Donc non Bob. Message les années. Pour la monnaie touché par premier bon annonce tout message les années. L'annonce tout message les années. Message les années. Il y a Jerry Kobetox. Na Prince, vous amis Kolo. Merci. Merci. Prince Yona Jerry Kobetox, vous amis Kolo. Mais vous avez pas bomi, bino me balé. Bosangi Sabaleki. Vous avez pas bomi pe. Baleki, bazo se plaindre. Na boyo ebisa bino po, bino wami Kolo, mabe na Mkolo. Maintenant Mkolo na bino te menape Mkolo. Vous avez grand frère nangai. L'amitié soit Bosansa Baleki. Bosansa Baleki ezali. Maramusu somoni Bianca a se plaindre. Vous comprenez, on a raison, toi on a raison. Au Tchéli Gabon, Bianca a faute, nous avons raison. Bosanisa, Baleki. Voilà, on dit, ça me termine en 500. Bosanisa, Baleki. Jerry Kobetox, Prince Luamba, Bosanisa, Baleki. Baleki, je suis soupé au Robanel de Kambouyada Teti. Kasi yango na leki ndi leki laksi ndi yango ndi boyo kanta leki laksi ndi yango na ndi laksi leki yango boyo kanta leki yango teti so leki yango te plein de bêtises bosanisa baleki tozala ensemble po eza na bato mosusu ye ata boke gauche droite ye kaka Prince Luamba ti mpe na oloba boye mo ayebi donc équipe balle perdue. Oui, ça balle perdue. Mais on a du balle perdue. Mais on a du balle perdue. Mais on a du balle. Ali na biso pe me yepo na yeza Prince Luamba. Parce que soki na lingi Prince Luamba, il a cité fona Nathalie. Na lingi Prince Luamba mais na ata na lingi tadite mais na yidi ete. C'est ça. Parce que batu ba ko sala pona bona bina nga petit meko sona. Bon, le bilan là métolia, na lembi. Ah, c'est tout fou la gâteau. Ah, zéro. Les anniversaires. Tout soit coxi âge il accès bati boania. Ramon on ba oyo ba il faut pas passer le vaccin il soit encore plus. Là j'avance. Dans la forme maintenant là j'avance. Après Boana au vaccin. On a bana 5. Kalate, Dibe, Azoya. Bon, on avance. Donc sur ce Prince Luamba il y a bis non pas émission mais il faut le bien moi très capital biso besoin na capital tous à la ini et faut on bosse là que tellement on a le rôle na suka ke ainsi nani histoire ça va mais il faut on nous ça la capital biso bene koza moyena bato mpe baza mpe andeyor awa tosangana mpe toyebana mpe makanisi tovandaka mpe tosololaka mpe sikoyo effort tosalaka eza nauta oloba ngo na émission torespectaka processus yo koki kokomisa mutu oyo akoli na buzoba te mbama okomisi ye na mayele bato baexcuse ngai na terme wana elakisini
moto oyo amesana so balobi ne likambo asiliki mbaa moko faut que ne malembe eza processus yango moni ma musu ezara motali mon ami Yamsiambe obandi obeta na okara donc bo se réserver non na ma musu na place bo gele mutu bo se réserver bo tiki azwa temps na ye ya ko comprendre mon fils vient bo tiki azwa temps na ye ya ko comprendre donc ça signifie tolobaka malembe kata